tulendele kutofwana sedieto wanzambe totata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Reunwe! Embazie! Bilumbu biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te. Kiese voka kiese kwe. Sai voka sai kwe. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune. Otu yoka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Kolo yenga potu nyonso azaki na esengo uyaki kotondela biso mobu ya sika ya malamu tolobaki ke mardi nde tokolobela makambo ya mibeko yango wana mardi yango oyo biso bato koyoka tobomba pe tosalela yango to néglige te ezala ntina yango nde esimbaka lingomba. Exode 3:5 tobengi bapa paster boleka ndenge bolekaka bino nyonso toyoka bolakisa biso likambo ya Exode 3:5 soki tokangi yango malamu tosimbi yango malamu kosepela wana ekozala na biso eza na suka te wana nde tolongi ale de Gaulle. Na mwana pe tata molimo santo merci tata molimo santo mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba na kopesa biso aloba tozali kotanga na mokanda ya kobima to exode
na chapitre 3, verset 5. Tozali kotanga yango na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Nzambe alobi kopusana awa te, longola basandal na makolo na yo, pamba te esika oyo otelemi ezali mabele ya bosantu. Okoleza verset moko na zongeli, Nzambe alobi kopusana awa te, longola basandal na makolo na yo, pamba te esika oyo otelemi ezali mabele ya bosantu. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Tozali kopesa mwa commentaire moke ndenge tokosalelaka yango lolenge tozali na bandeko nyonso awa na esika oyo boye. Na kombo na tata na mwana pe limo santo, tolandi exhortation ya Nzambe mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba na ndenge abandeli liloba na ye na mobeko. Yango aye kopesa biso chapitre oyo Exode chapitre 3 verset 5. Oyo elobi na biso ete longola sapato pote esika oyo telemi ezali bule. Batata ba mama bilenge ya basi ya mibali esika totangi ezali kolakisa biso bosantu ya tata Nzambe mpe bisika nyonso oyo ye Nzambe avandaka. Wana ezali kuna na bayuda loge tozwi ndakisa epai na biso awa na Yerusalem na ngomba ya santo. Nzambe asengi na Moïse ete akokolongola sapato esika oyo ya telemi ezali likambo ya bule. Nzambe asalaka likambo na hasard te, asalaka likambo na ntina. Ezaleli wana ezalaki esika Moïse ya utaki na Egypte, ezaleli wana bazalaki na yango ya kotelema liboso na mokonzi esengeli alongola sapato. De Nzambe azwaki yango référence pona ye mpo ete ayebi yango malamu. Yango wana bazali koteya biso esika nyonso biso tozali epai nyonso biso tokokende esengeli bonkoko na biso ezala respecté. La koliki abasalaki biso remarque mokolo yenga awa ete esengeli na biso ata tovandi na ndako esengeli tozala kaka na tenue conforme na ndenge ya kimbangiste. Ezali te tokonza na scan olati sengle olati coupe mukuse so likambo ndenge wana ezibongisami te. Likambo wana esalamaki na ntango Moïse akei kolesa bangombe ya bokilo na Jetro. Mais tango akomi kuna na ngomba nde akei kokutana na likambo wana amoni nzete ezali kopela kasi ezali kodika te. Ntango abalukaki mpo apusana nde ayoki mongongo Nzambe azali koloba na ye ete alongola sapato mpo ete akokopesa ye mission oyo Nzambe azaki nango bosenga epai na ye. Yango la batata ba mama lokola biso tozali kotelema liboso na Nzambe esengeli na biso tomibongisaka ntango nyonso mpo te mission oyo toza na yango ezali monene. Bakutani na Nzambe na ngomba eliko banzambe akobosanaka libota na ye te. Nzambe abosanaka bilaka na ye te ata ntango eleki molai azalaki koyeba kaka te azalaki na libota na ye ezalaki na Egypte. Azali kobongisela ngo ngonga, azali kobongisela ngo ntango. Malgré kobongisa mutu na Nzambe ezwaka ntango molai kasi befe nango nde ezalaka positif. Yango wana kolongola sapato ezali kolwakisa te tolongwa na bonzoto tokota na molimo. Po soki tozali kotikala kaka na bonzoto, tozali kotikala kaka kokangami na makambo ya mabe, tokokende liboso te. Soki tomoni ndakisa David tango akeni kobunda na Goliath balatisaki ye bibundeli mais akoma mesala nango te esungaki ye te alongolaki yango nda belemaki pene na Goliath mpe asalaki oyo akoki kosala. Yango wana beza kosenga na biso mpe tozala bongo. Batata ba mama
toyebi Moïse azaki na vie ya luxe 40 ans na ndako ya Pharaon, mais Nzambe alongoli ye atindi la mboka mopaya mpota ke ko préparer ye biso to uti bipai na bipai na bizaleli na biso ya ndenge na makambo na biso ya ndenge na ndenge nde Nzambe abengi biso to mate na Yerusalem. Kasi mawa ezali na directeur ya école nkolo lingomba aboni ete mati biso na mbomba bule to vandi liboso na Nzambe kasi to bongwani te tozali kaka lokola nzete ata esali 50 ans na kati na mai ekokoma ngando te. Yango wana baza koseka na biso ete nkolo tokolongola basapato to nous dépouiller to longola biloko nyonso bizaleli nyonso ya mabe. Bato mususu bakoloba nini ke nga nazala nga na kisi te nazala basinga te. Kasi eloko ezopesa biso pasi eza mutu makasi. Tozali na mutu makasi penza koleka. Mutu makasi eza na biso, doute eza na kati na biso, na yebite soki soni pe na mwa orgueil eza na kati na biso, yango ezali komema biso na désobéissance oyo toza na yango. Ba tata baba lokola ngonga ezali kitoko te, nga na telemi na tata Molimo Santu, ete to kolongola sapato, to bikitisa to longwa na bunzoto, to kota na molimo. Po soki to longwa na bunzoto to koti na molimo, ekolo oyo toye kokota awa, ekobimisela biso mbuma pote nkolo musala moni ke ntango na ye ya kobikisa libota na ye na bana na ye ya 4e génération ekoki biso échantillon oyo tomata na Yerusalem nde biso nde totangi na classe na ye lokola Moïse atangi na classe na Nzambe nde akende kolibere bandeko oyo bazaki na pasi. Mais soki biso moko tonu libere nanu te lolenge ni tokende kolibere bandeko oyo bazala na mpasi na bisika mosusu tozali bingi ngonga eza boke. Tata Molimo Santu na televina loa na nkoma tata mwana pele Musantu. Merci. Les Koropé ça bien temps. Na nkoma na tata mwana tata Molimo Santu. Yondo zali nkolo ya likolo pe nkolo ya se. Mabongisi nyonso ezali kaka epai na yo papa. Mokolo malelo le 20 janvier, biso nyonso to bakembangiste tozula na yango rappel eza mokolo papa Kimbangu akotaki na prison na 1922 na Lubumbashi. Ezali date moko historique, date moko monene. E bandeli ya pasi na ye 30 ans kuna ndenge yazalaki na boloko na Lubumbashi lelo le 20 janvier 1922. Donc, ezali mokolo moko monene, mokolo moko historique. Atama ba neige mike ezali kokwela biso ezali mapamboli. Tozala esika na yawe. Tosali rappel en 1 minute était mardi elekaki tata mokonzi abule apesaki biso thème ya signe de temps. Bilemo ya tango ya suka. Yango nde esengeli epesa biso mayele ete tango yo biso tokoki bilemo lokolo ezali komonana tokomi na tango ya suka, c'est-à-dire ya ba changement tozali kokota na période mosusu na likamo ya bilaka ya tata Nzambe yango nde ezalaki rappel po tokoka koye